tozongisi kombo ya FARDC ya kala oyo tobengaka ke FARDC eloko ya makasi. Mais tellement assassinaki contrat na pays ya Kenya na États-Unis, contrat wana ekokende na mai te. C'est pour cela bomoni na minute oyo eza ekoyinda na este ba américain bakiti na ndenge ya liboma. Lelo porte parole ya Kabila oyo tobengi na kombo ya Kikaya Bini Karubi azokima atika Kabila ye moko ndeni akimi na marke nini yo koloba mwana 12 ans na pesa commentaire te na sala ka théâtre te na loba information hotel oyo etongamaki na Mwanda epai ya Zowe ezalaki ya stratégique. Mutu akimi mbula akekwe na ebale awe siko bakangie na Ngola tozeli elelo lendi lukula lendi ya komite tozozela ilobi mardi Kikaya aya kozongisa mbongo. Epoki ya Kabila mutu azalaki koloba te tomoni Kofi kiti oyo ya rais lelo Kofi afingi Olive afingi Kabila baloba salaire bazongisa mbongo akinga kati toloba politique boya to l'exabiro politique et humilité Kofi akeko sengo Olive bolimbisi po abafundi ye asa politicien il faut comprendre ye moyibi kozwa jila lengete mabete tozali asoki na yibite jila lengete alukangai te mais lukula oyibi jila lengete okolota ye olali olotie. Kabila ake kozwa mukate mbila a commissaire pilote te ba magistrat il y a état de droit baza mayele nde batuna ki ogiseka buya mwana bute secrétaire général ya IDPS okosamba na munoko nini kabuya lobino ngai na yebisaka nzambe te ke akela ngai muluba ou bien babota ngai muluba na kosamba na chiluba. Tozali liboso ya chaîne Oto Bengaka Mosakoli Shako TV oyo bolandaka mwana 12 à 100% ya yambo koloba nalina saluer batoyo balandaka ngana Mosakoli Shako TV lokula papa Mbui Isam na États-Unis d'Amérique et papa oyo babengi Olivier na Paris aéroport na bengi mama Katindumbi na Canada bambote bele mama na Rachel na bosanite mama Ndombaka Mwanya na Suède bambote bele. Awa tokolobela nanu makambo ya Laurent Désiré Kabila oyo akosa ba Rwandais na mboka na biso oyo sor ezalaki nini yango wana excellence gouverneur ya Lualaba Fifi Masunga mbote bele mama Kabedi gouverneur ya banque bambote bele na bosanite ministre ya mine mama Nsamba Thérèse bambote bele. Oui tokanisi tango Laurent Désiré Kabila yaki aza congolais akosunga ba congolais mais tango akotaki toyambaki ye azalaki koya na kombo ya UDPS ou bien peuple d'abord na ndenge akotaki mais tango papa Etienne ayokaki Kabila akotaki ayebisi bo Kabila tuna batu oyo na bango dépense oyo osali ou bien basali tofuta bazonga. Laurent Désiré Kabila boyi alobaki bazaba congolais baba ndeko nyonso wana yaki na bango pona ko bengana Mobutu mais Mobutu avandisaki biso bien mais mandat esilaki mais tala sikoyo kokosa Kabila ya ba Rwandais na kati ya mboka lelo elukili biso mindondo tokolo ba 22 ans ya pasi ba Rwandais batondi awa koboma ba congolais ko violer basi ba congolais ko violer bana ba congolais tito eko koma na momaya oyo bakosaki kaza mwana ya yemoko Kabila toya koyoka babomi Laurent Désiré Kabila bapesi Etienne raison puisque alobaki tuna bango facture tofuta bango bazonga na Rwanda Kabila boyaki lelo Kabila nde alukili biso mindondo nyonso oyo Kabila mwana tango aya sali ba couple na ye babomi Laurent Désiré akei totikali na Kabila mwana afunguli Congo porte ya Congo bandeko ya poto bandeko ya monde mobimba
porte ya poto ezalaki ya Congo ezalaki poubelle. Contrôle ezalaki te. Pona nini Kabila étranger azui ba migration ba DGM ba def atie ba étranger. Aye kozwa mutu moko oto bengi na kombo ya Azarias Roberoi étranger burundais. Sikoyo bako sécuriser ba congolais ndenge nini. Yango wana Kabila alukili biso mindondo na minute oyo bitumbe umeli makasi. Surtout bandeko ya S bakufi na ndenge moko ya liboma. Oh bamanyamureng. Oh boye na boye. Boye na boye. Nde nzamba likolo. Nzamba ba congolais. Nzamba ba peuple. Bayoki kolela na bango. Nzamba yoki kolela ba peuple congolais. Puisque en Afrique oso tali. Ezali na paye sambela ga lukula Congo te. Mbala moko nzamba tindi mosungi. Mosungi angona ni Fachi Beton. Sikoyo tozo sala analyse. Lelo Fachi Beton. Yepe na tangu na ye. Tomoni akei ko kangama ba américain. Alobi ba américain bazali ba partenaire na ye. Lelo ba américain bazana kati ya RDC. Toyebi te. Ba américain bako kangama lukula ba Rwandais ou bien bako sunga biso ba tie kimia na mboka na biso bakeye pa na bango. Mais lukula tozana état de droit na démocratie. Toyebi ke ba américain bako sala buzoba ba Rwandais basala kite. Puisque ba Rwandais bakota ki na ndenge ya liboma. Ozo kota armée ba Rwandais. La police ba Rwandais. Na ministère nyonso ba Rwandais. Oyo basali si ba élection ba Rwandais. Melelo Fachi Beton akosi biso ba américain. Yango tozo tuna. Na ba américain ya koti siskoy. Po kosunga biso ko pesa kimia. Est-ce que bako kangama lukula ba Rwandais bakangama ki? Mais tellement mwana mayele Fachi Beton asali oy babenga accord ou bien contrat asali na continent ya Amérique asali na individuité et puis à lobby clair gagnant 50-50 nde sika tomoni ke oui gouvernement américain oui félicitations asali accord ou bien contrat ba signé na gouvernement américain a signé na individuité mais na ko signé na bango Fachi clair na maloba na ye a lobby 50-50 gagnant et puis botongi report na Amérique na Congo biso pe to salini totongi yango na tomoni ke oui accord ya congolais 100% les pères et les mères et kosunga biso Fachi sali bongo pona nini ezali déjà assassiné ki contrat na ba américain mais bitumba ya 20 ans bazoko ko sisa ngote mais FARDC yemoko asilisi yango na 4 mois na 4 mois wana tozongi si kombo ya FARDC ya kala o to benga ke FARDC loko ya makasi mais tellement assassiné ki contrat na pays ya Kenya na États-Unis contrat wana ko kene na maite c'est pour cela bomoni na minute oyo eza ekoyinda na este ba américain bakiti na ndenge ya liboma ba soda pe ya Kenya bakiti na ndenge ya liboma kaka nde tuza koyebisa bino na este kuna kimia ekoti na sansi nini po boyeba ke kimia ekoti na est awa toza na chaîne oto bengi Mosakoli Shako TV obolandaka mwana dusa ba kumu ya este kuna soit ba chef coutumier ou bien ba chef groupement ba lobi boye awa na este mobimba mutu ayele biso likambo ya o élection te po tonyokomi mingi ba violer basi na biso bana na biso babomi moyen tokende zamba ezate minerezo kende ofele mais lelo Fachi Beton état de siège a kimia état de siège evandisi masolo awo tozolo ba américain bavandi wapi bavandi na parc wana nde sika ba rebelle bazalaki kokotela c'est-à-dire na minute oyo côté ya est kitoko wapi mais tala bandongolo miso lisusu bakei o ba général mibale oyo baza ba gouverneur oh il faut un chef et bengisi bango oh ba yibi bote na Congo toyebi banguna baza ebele balinga mutu amalamu te awa toyebi ke 9 officiers oh ba yibaki mbong bakangaki bango bo pesa tana ba gouverneur wana lukula ba député balobaki na assemblée papa Mbozo tolingo zongisela biso ba gouverneur ba civil balingi bazongisa eloko ya moyibi bamoni ke lidusu ya koyiba ezate yango wana na minute oyo état de siège ezo continuer
lukula Papa Mbozo alingi asisa carrière na ye na kimukolo na malembe ndebo yoki Francis Kalombo alobi boye Papa Mbozo bomoni avandi liboso wana ayokelaka ni sénateur ni ministre ni député ayokelaka Fachi Beton. Oui, alandi vision à Fachi Beton. Azala souci à ba peuple congolais. Muto azana souci à ba peuple congolais, il faut assunga ba peuple congolais. Tala tolobaka mingi oyo tozo mona. IDPS to finga kate tolobaka vérité. Lelo toyebisaka bino Kabila biliaki bikoki bato baboyaki. Lelo porte parole ya Kabila oyo tobengi na kombo ya Kikaya Bini Karubi. Azoki matika Kabila yemoko ndeni. Akimi na marke nini? Yoko loba mwana 12 ans na pesa commentaire te. Na sala ka théâtre te na loba information. Hotel oyo tongama na Mwanda epa ya Zowe ezalaki ya stratégique. Baki mela kuna inde sika Kikaya kei kuna avani na hotel. Mais tozo tuna DGM ANER service de renseignement boza wapi toya koyoka o Kikaya Bini Karubi bambale na karton ya congélateur baskocheye toya koyoka bake kofungila na Angola pe sécurité eleki makasi Lorenzo alobi naza mwana Fachi Beton président Union africain bakangi Kikaya kuna nini Kikaya kimile aibi 2,500,000 $. Na mbongo wana tango ayoki ke ba Americain bazoya asa yokaki kokima ga mukolo ya kimi ba Americain bakwei ndebo yoki aleli na RFI alobi soki na kimaka te balinga bakanganga mais muto akimi mbula akekwe na ebale awe siko bakangie na Angola tozeli elelo lendi lukula lendi ya komite tozozela ilobi mardi Kikaya aya kozongisa mbongo 2,500,000 $. Ya bambongo ebele bambongo wana soki bambongo wana batinda na mombele esika batu bazinda na mai ekotonga mombele mais individu azoyi bambongo ache na poche likambo ya assemblée kuna epesi bilengi o wapi ngamo na duza mutudalo oyo shakute Musakuli TV yeyo obolandaka na internet partout. Époque ya Kabila mutu azalaki koloba te. Tomoni Kofi kiti oyo ya rais. Lelo Kofi afingi Olive afingi Kabila baloba salaire bazongisa mbongo akinga kati. Toloba politique boya tolakisa biro politique. E humilité Kofi akeko sengo Olive bolimbisi po bafundiye. Asa politicien, il faut pas comprendre. Il faut pas comprendre. Yango wana na minute oyo na assemblée kuna yindi. Puisque tozalaki na malumalu moto yakatanga kuna. Ngoi Mulishi moto yakatanga kuna. Inanga moto yakatanga kuna. Tango for moto yakatanga kuna. Oh professeur ya université. Oh Ilunga Lukamba Ilunga. Ilunga mutu yakatanga wana tribalisme ezalaki te mais lelo Fachaye alobi tocha mutu ya seni ya sika bache Kadima kombo ya Kadima ebendaka mindondo te salini ebendi mindondo Kadima wetu azaka Muluba président Muluba Fachi Beton Muluba président seni ya seni Muluba gouverneur ya banque Muluba gouverneur ya cour de cassation Muluba gouverneur ya cour de Muluba ezalaka bongo te kasi tozonga siko na cabinet chef de l'état baloba baza kuna premier ministre azanani Katange Mbozo azanani Bandun ba sénateur azanani awa biliaki bino bikoki lelo masolo ya kuna ya makelele esili babimisi Kadima babimisi Kadima mutu ya Simoki Mbangu ya papa Simoki Angani bakimbangise bo sepela bo beta maboko puisque vous appelez église munene ya monde catholique nde yango moko te shole na utembi bapanzi catholique shole na utembi bapanzi catholique sikoyo toliki tolo baboy na 2006 Etienne Tshisekedi wa Mulumba
alobaki tokokende élection te abengi Jean-Pierre Mbemba alobi mwana bamindele bazana mutu na poche bakendele baboya Mbemba asuka na prison mais papa tchena boy élection esalamaka te esalamaka lelo FCC tokokende te bovanda assemblée ya Moïse Katumbi Zambien tokokende te bovanda oh biso boy tozo kende élection na 2023 bolinga te facha zobima lisusu puisque majorité ezali lokula boboyi kokota tokobondela bino te kweza mboka ba congolais tokotikalaka ba congolais boboyi chanyao bolande bobo maye mutu abimisi likanisa malamu bolingaka étranger lisusu Moïse a remplacer Kabila mboko ekoma sona libulu te toboyi yangwana na minito Fati Beton soki ke Fati asali manda mibale asilisi nga mwana 12 ans papa na ngai congolais mama na ngai congolais nga pe na songi na kiti wana ozo comprendre na minito étranger na Congo pas question yango nazolobela kaka Francis Kalom alobi nini oh na ndima na yebaki te Katumbi mama na ezali rwandaise nani zambien mais tozala kolobata toza kolobela yango na minito masolo ya kitoko likambo ezotala matata mponyo liso likolo ya liso moya kima ezate tozozela basambisa ye awa masolo evandi justice bozoyoka état de droit yango ne vandi tozozela mukoloni justice bazobengisa lisusu po alobi aza na poison kala wana alobaki poison te kaka mukolo babenge matata yako yebisa biso likambo ya mbongo ya Bokanga Lonzo o nakomi na poison yoka nde basala ba commentaire o baye ko piyenga na ndako o baye ko menacenga lukuta yemoko alobaki oui yemoko alobaki na za Jésus te toza ibele tokotangana yango wana basakanaki na mokonzi ya mboka Fati Beton o atanga te asale lokomoko te boy na boy mais awa na zolo bawa bilan na biso ou bien budget na biso ezali positif na minito puisque oui bana bazo tango fele bazo futa benseignant likambo ya koseka Jantini ngobila Jantini ozui frappe maman na frappe bosakana na biso babeto na poto yokit oh monene babe Jantini ngobila batu na basala commentaire yo wana babeto na poto lukula mwana muke Jantini ngobila yo bomisa batu na yimbi oya ko rompre na ville Kinshasa obimi gouverneur okay poto ko sala nini siko obimi lukula bébé okolapa ape tozo zelo tokobeta yo lisusu po kini salite eleki wana nani Jantini ngobila il faut tokosenga mokonzi ya mboka balungula yo Jantini ngobila toyebisaki bino awa tozo mona on ne peut pas nous intimider aza wapi on ne peut pas nous intimider mboka yango tambwe mwamba kimi likula likorodo Kikai bini karubi alinga kima pelu kula likorodo oyo numbi banda kima oyo kalef memboka yango ebolobaki tokotumba mboka tala batoyo bakei musika ya kofunda wo toke funda Auguste Kabuya alobi akopesa ba Congolais bakombata minduki lukuta munene Kabuya akende kondima aboyi kokende na bakombata bakoloba bakei ko intimider parquet soit justice azalaki na mwasi na mbeto aibise eloko mokote azali na bagarde aibise bango eloko mokote akomi na parquet ba parquet mituka CG oke wapi te na somba unité akoti akuta na magistrat ayambiye apese kiti bafundi yo tango avandi magistrat azali mutu atanga droit ezali te Kabila ke kozwa pécheur atie munganga Kabila ake kozwa mukate mbila akomisie pilote te ba magistrat ya état de droit baza mayele nde batuna ki Auguste Kabuya mwana bute secrétaire général ya UDPS okosamba na munoko nini Kabuya lobino ngai na yebisaka nzambe te ke akela ngai muluba ou bien babota ngai muluba na kosamba na chiluba
nde Augustin Kabuya asambi na Chiloba nde oyoko yoka safu ya ngai demi Dakar oye komi makambo nini bakomi ko eno samba na minoko ya mboka ndenge na bango me obosani ke na parke batuna kamutu okosamba na munoko nini yango tolobi boy Daniel Safu bachaka mutu oyo okoki na ye musapi na lisu te lukulu zo attaqué secrétaire général ye pe to condamné à salaire ayaki ye moko me to kitaka mobondo yo kakawana Daniel Safu tamba levaki yo nani alobelaki yo nani akenda usinyale mwasino bisote mwana 12 oyo tokibagamba unakasavu mama mobali na yo ba leve ye lelo yo sakana na mokonzi to pesho mise en garde awo mutu nyoso azo sakana na fachi akutana na zela na biso tokena masolo ya buto bakangi Jacques Ndala abuzoba na ye facha afundi yote ba peuple bafundi yote yo moko okei ko sakana na numéro 1 ya RDC tango batuni olobi o nazalai ko lukambongo mbongo balukaka modele wana te ba film yo zana film no ya liboso tobo mananu Gilles Lengete ya liboso ya mibale tobo Jean-Marc Kabunda ya misato Augustin Kabuya ya mine otangi bato ebele o recruter ba combattant ya lamuka mena monde bayebi ke combattant izaka ya IDPS yango film wana ekangisio vanda na 3 ans wana toko yako bakisa 3-0 lisusu na sima yo moko nde koyeba wana nde masolo ezotala ba prisonnier oyo alobaki Vital Kamerhe kosamba oza justice ya état de droit Kamerhe osio sambi esili bato oyo bazolota ndoto ya baba ngai baba na lokoti lupango balokota kango eza lukuta munene na minute fachi beto utiko lekao quelques minutes à voyager yango moni tobeti maboko tozali na mboka ya bakongolais tokotikala se bakongolais makelele ensemble aboué 2023 biso nyonso na élection totala nani akoganye sikoyo kuna esika boza ko beta CT balobi na est kuna élection ezate tokomona babimi soki 90 000 combien de mille mais bozo ko folukula basoso boko folukula basoso bobimaka ba mila ngwendenge nini tokangi lidusu baza ko yibila mbongo sikoyo na minute oyo tozo senga kaka mokonzi batala liso makasi na deuxième na aner na babiro de na bango wana puisque bato bazo bima mingi moyibi kozwa Gilles Lengete mabete tozali asoki na yibite Gilles Lengete alukangai te mais lukula oyibi Gilles Lengete okolota ye olali olotie yango masolo na biso na chaîne otobengi TV Shako Musakuli oyo bolandaka mwana 12 ans 100% tuna bituna toko peso repo kusirko awa soki oyebi politique te lukula Fayul andimi wende kozwa dip na ki député na ye Muzitu azana problème olobaki okorie insécurité toyebi yango 350 mapango oyebi ndenge bopotana na jekoko okofuta mbongo wana nyonso yango wana tokomi na suka awa opposition ezate majorité kaka oyo bayaki na union sacrée o facha lobaki boya totonga mboka soki oyaki na lukolo moko otikali oyena makolo mibale okokima awa Moïse Katumbi étranger abima na batu na ye nyonso tozana tina na bango te eko sala pe eloko te fachi mutu azongisaki yawo déjà tozana majorité ezalaka nini batu bayebaka te politique majorité ezalaka présence ya mokonzi ya mboka majorité yango wana eza présence ya mokonzi ya mboka soki bayebaka te lukula fachi aza wana est-ce que Kabila andimaki etokozwa majorité na bango ba bushabo bandimaki mais bamoni majorité ezoya yango moko c'est-à-dire elanda mokonzi ya mboka ça va namoni tokomi na suka na chaîne na biso na zolo belango po bokanga kombo Musakuli Shako TV oyo mwana 12 ans alobaka mingi puisque ekendaka tina Japon kuna yango wana numéro de téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30
87 77. C'est Pasteur Ali, mwana 12 ans, oazalaka pour défendre honneur ya ba peuple congolais. Yango wana Qatar kuna ba vivre na pétrole, biso richesse belé mais to souffrir. Mais facha ye souffrance ici, soso $10. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.